makasi nakoyoka nde mama o aleli na temps na ye o abebisi mama Anisha na bambongo oyo ya babisi na kotindela famille wana vraiment merci oyo bamoni ya kopesa eza bongo vraiment baza bandoki ndeko na mobali so balandeli bien aza na kindoki eza yete eza mwasi kasi te basangani basali kindoki ya bango mbale mwasi na mobali yo zomona ngo eza bien bêtise ou bêtise pas baza bandeko na ye ndoko wana ye ya na bango aza ya na ye Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Kongo tek tek TV Yasiba Mutombo Dina yese na Kongo tek tek mama Yasiba Mutombo. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Nayambi Bino Susunakati émission na Bino Tobeta Masolo Nakati ya salon avec mon lobel na Bino Tania Welolu donc Tania Yoka quoi. Donc na robo sanate avant na kota maman na likambo oyo et pour ça ni singa lisusu pembeni na Bino maman na li solo oh déjà bo mesana na yebi ki ero déjà ba na Belgique ba vandi déjà ba yoka maman na li solo ezali nini na yebi ki ero déjà zizeli yoka mwasi ya pembe mwasi yebi produit ero déjà vandi ayoka li solo na biso elengo a mesana kolanda na kati ya chaîne na biso Congo Check Check TV mais avant ko banda maman likambo ya kobeta li solo oh na ko bossa na mte ko pesa mbote na ngai pa mo boss Babi papa Mutombo papa malamu papa ya mutema boboto donc place aux ali na pesio vraiment ba gros bisous na bambote maman na likambo ya lelo ezali bozali na maman na biso azalaka na mboka ya Belgique azalaki na ba problème na ye vraiment akoki kobomba ngo na motema te a raisonner lokola Congo check check et daka bato na masolo na bango na ndenge bato ba commentara ba pesa ba conseil anga le bino na zo lisolo nanga na pesa bino pona baye baza kolanda biso na mikili ya poto na partout na mokili mobimba bayoka lisolo nanga soki ezali nini na meka mpe kozwa pe ba conseil ya bino po esala ngai bien mama na biso kombo na ye mama Anisha Fundu Makaya. Maman Anisha, pardon, maman Anisha aleli vraiment et pas y a bande qu'on a bisoli solo ne zali boye. Azali mwana yanjili na quartier 2. Na balabala Zundu numéro 36. Na libota na bango ndenge vraiment babotama basi mibale mibali minei. Bazalaki na bango bana babola. Kutu papa na bango akimaka bango donc kokima ya genre ki akenda kine kokota libala et pas ya deuxième femme et pas ya deuxième femme wana pe ndezala kaka akenda kikuna pe ya boti pe donc ba o bazali baleki na bango pe na kati ya libota ndenge toujours ezala kaka ke batikala kina mama na bango na bandeko na bango ya tikaki na ndeko ne ya mwasi na bandeko ne ya mibali ko bunda ndenge toujours ezalaka ya zalaki fi moko dans ba firo ba fi o bazala bazo kola na kati ya libota bazana bango ba courageuse quoi ouais ba courageuse ayebi ko luka tout ça donc ndenge azalaki wana banda bo mwana na ye azalaki toujours ke soka azui moi eloko azui moi nguba partager na famille donc ba jara ya ba fi ya bongo bazalaka kasa quoi. Donc ce côté bien qui bo jeunesse na ye mingi vraiment aleki sango awate parce que akenda poto na 26 ans. Na 26 ans, on va qu'il y ait des potos wana azalaki na ye akenda kine na Brazzaville. Na Brazzaville, nde nzambe ayi ko sale grâce à qui est poto na 26 ans. Et ko sala ndenge nini, maman na bango ndenga bota bango wana. Donc tant batikala ki pe wana bazalaki pe bien, bazalaki vraiment na bolingo vraiment. Ndenge vraiment na bobo na bango ba mesana ki pe ko sunga famille na ye. Et ko sala nini? Grand frère na bangwa liboso aye ko bala mwasi ya muzombo iza muzombo aye ko bala mwasi ya muzombo ndenge toujours ezala ke mwasi okoti na libota bato koti ba okuti bango na kibobola na bango na bolingo na bango baza na famille mwasi ya malamu okoluka okota toujours na kati ya bolingo wana bozala inime yo yebi basi o bazala na bango ba misala bango ko kabola famille
kobala kaka grand frère na bango abali mwasi wana makambo nyonso surtout ekomi ko changer. Grand frère na bango na kati ya lopango ya famille atongi ezala kaka tongi mo bandako na kati ya lopango ya famille, puis aye kosala parking ya mituka na bandako wana tonga ezala toujours ndako ya famille ozo bambongo ozozwa wana déjà. Et puis na parking atia déjà na kati ya lopango bambongo ekotaka wana ndezalaka toujours mobali akomi kosimba mbongo epe mwasi ozwi lopango bana lopango ya famille lo moyo monike mobali azosimba mbongo ozwi esprit osali nini o changer nde biso basi toujours tozala okotisi mwa ndezala toujours mwa mutema mabe mwa boye mais liboso bolingo ezalaki na bano abotaki bazoli ensemble tout ça mais bandaka na mobali kama mwa kosimba mwa mbongo ndezala toujours ya famille. Donc ye vuma komisango donc ya ye ba komisango vraiment ya bango quoi. Sikoyo ndeko wana za kolela nini mwana na bango ya suka ya mobali azalaki na âge ya 51 ans akomaki déjà âge ya 51 ans na histoire wa beti quand ça déjà kendaki poto na 26 ans maintenant mwana bango asuka comme na âge ya 51 ans c'est qui alekisi ki bo jeunesse nenyo surtout vine mobimba la poto pe azo continue toujours ko aider famille na ye. Mwana bango mobali akokisi 51 ans aza ba genre boyebi ba garçon bazala na bango balinga shosho kolata po azaki camarade ya AJJ azalaki musicien ya Wera. Donc alingaki makomela biloko makasi mo badiamba ekosala nini ake koluka vi na Angola disons ndenge alobaki ake koluka vi na Angola na retour na ye koluka vi na Angola na retour na ye boye mutu esali ngeti mwa ko bouger batu babengi ye non ndenge za wana mwana mutu esali mwa ko bouger po ye alingaki mwana na makasi mwana za toujours na famille bobota mebele mais oza na petit na yo de rechecker moi confiance moi boye donc bongo et ça là qui est vraiment passé. Donc kobela mutu ba genre yene zala ke non libo mate non isa bongo te mais kobela tu za moi mutu e bouger yo donc akomeka ndenge maman la biso Anisha alobi d'akomeka toujours Olive Kabila ba genre bongo ko ata ma papa changer couleur akomaki koko kende kokota bandoka batu kozwa mabaya ba genre wana ko sala nini bango bazalaki na njili na quartier 2 kosala ke ndeko wana mobali mwana bango asuka ake na quartier 3 na ndapanga batu ake kozwa libaya ayeki koyiba te amonika libaya zwa parce que mutune ezalaki mwana problème sikoyo kosala nini bandeko wana lopango wana babeleli ye moyibi papa wana na bana ne babeti ye babambi ye mabaya na makolo babambi ye mabaya na makolo mwana wana ya mobali likolo ebuka na rate ebukani bandeko baye kobenga ye bazobeta ndeko na bino kuna baye kobenga grand frère na bango kuna po aya donc yekuta kipene kutu te aye kaka azwi ndeko nyendo na bango mobali ye atike na ndako kaka bongo sans même traitement mutu banda likolo ebandaki kovimba banda likolo ebandaki kovimba kosala nini batama babengi ndeko no likolo bwena boye azwi mbongo atindi mbongo soki pe badako bani donc basalisaki na bango pe yete wana ka famille ne mutu babengaki basalisaki na bango pe yete disons toloba papa bayesu kobenga likolo bangusu bwena bwezo bima bangusu yepelo kwa yoki bangusu bebisangwa musika ezala toujours ndenge aoki likola mutu tala mutu vomo lingaka mwana linga ko yoka bongo esali mutema pasa susu 300 ya bakisi nzoka bakendaka ne hôpital te bakokendeka na ba nini hôpital ya mike ba simanda ko azozwa même pas traitement malonga donc kosala nini ye moko aye koya ye moko aye atali ndeko na mobali mama aleli vraiment ndeko na mobali abengi mutu moko alobi non tokene na hôpital amemie na hôpital moko na njili wana ezaki hôpital amunene amemie wana na hôpital wana basengi $3000 mama wana apesi $3000 kopesa apesi $3000 wana mwana mobali wana abandi pe traitement siko tozonga nanu na lopango babetaki ndeko na bango mobali bakangaki ye moyibi wana balandeli pe bango na leta te Paul bango baza leta te po bakende kokanga moyibi babeta mwata pe soka zaki moyibi okoki kokanga moyibi to beta e po za leta te grand frère na bango na pa liboso ifala landela bango landeli te azwaki kaka mwana
akende mbamo na lopango tozongi susu na hôpital mama alandeli baba batie nini ndenge ezalaka toujours sima papa na likolo ewo mama asungaki vraiment ndeko na mobali misali ke mama akie poto kokende poto mama akie poto bonde ezalaka toujours akotinda bongo azotinda kutu na bakisi oyo euti poto ayebisinga kutu na bato ya mawa lokola baziza liyoka mama atondala mawa mwasi ya pembe ye pa balaki kotinda mwa bakisi na ye ndeko nde boyebi na poto nde ezala soki moninga na bango azwi likambo bango nyonso tu bakotaka yango kosangisa bakisi kotinda lakini nzoka mwa mobali wana lokwa motu deja ezalaki bien te azongeli ne komela biloko makasi ye pa alobi meno ndenge nini nga nazobimisa mbongo na nge ebele vraiment nazobimisa kuna changement ezozala te bazoyokela nga ata mawa te amekaki un peu kosilika mwa ndamu siliki ndenge toujours ezalaka kaka komela biloko makasi atindaki soki mpe whisky soki mpe sododo soki mpe nyongo bamelaka ndeko mobali wana jour mosusu bamoni ye akufi mama wana akolela ndeko ne vraiment na ti lelo alobi tania nazalaka vraiment na susi nayebi te susi wana nakoki kobomba ngonga moko te aza kolela ndeko na ye alobi ndeko na nga akufi nde naza boye akufaki année passée alobi naza toujours na kolela ndeko na nga na akufi yango wana mama wana atuni bandeko na biso topesa conseil azoyeba te famille na ye vraiment façon basali asundola bango to alimbisa bango famille wana ya papa wana oyo babukaki lokolo wana asala nini alandela bango na niveau ya leta to alimbisa bango parce que problème mosusu ezali nini mama wana aza kolela alobi grand frère na bango ya mobali azokipe mama na bango te mama oyo botikala oyo boyebi ke papa asundola bino botikala mama vraiment botikala mane ezalaka toujours mwa bato mwa bafuti mwa ba 5 soso bamama mwa lipa mwa boye te ye kaka mwasi na bana yango mpe bajara bano bazalaka bempoli bayokaka batata mwasi te banoko te vraiment mama wana aza na mpasi na motema boyebi loboko moko na famille mpe bongaka soki ezosunga bandeko pe bosunga ye pe po esala bien yango mama wana vraiment abeti vraiment lisolo mama na biso Anisha Fundu makaya lobi na koki te Tania Weloli vraiment mwana na nga betelanga vraiment lisolo oyo pa bandeko bakolanda ngai yo bakoyoka lisolo bameka pe kopesa ngai conseil sans plus tarder quand ndenge toujours bomesana toujours koyeba ke Tania Weloli madame Yoka azalaka ye moko te na kati ya plateau azalaka toujours na bato bamekaka mpe kosunga biso na conseil na komeka kobanda nano na mbote et puis toyoka conseil nini mutu apesa point de vue na ye nayebi ke bino mpe bozala ba point de vue na bino na ba commentaire et puis voilà na ba message na ba Facebook ekosala moi c'est bon mbote maman kombo ndenge toujours tenaninga toujours koyoka kombo moi volume po esala moi c'est bon kombo anga encore autrement dit Ephraim papa na biso mbote. Oui, bonjour madame Tania. Kombo na ngai PM Mabenza, artiste comédien pika. Merci. Maman na biso Asuka. Crispin Kisoka. Na robakisa commentaire telelo. Police le salimoa. Et booking à makasi. Vraiment maman na biso Sarah. Sarah Weloli. Moi comme journaliste Tania Weloli. Merci beaucoup. J'espère que boyoki na ebité na robadam déjà na Sarah Weloli lisolo on a beti vraiment pour na yo vraiment isali ondenge nini vraiment. Esalinga mawa makasi. Na koyoka nde mama o aleli na temps na ye o a BBC mama Anisha na bambongo o ya BBC na routine la famille wana vraiment merci o ba moni ya kopesa eza bongo vraiment baza bandoki. Ndeko na mobali so balandeli bien aza kindoki eza yete eza mwasi kasi te basangani basali kindoki ya bango mbale mwasi na mobali basangisi kindoki na bango po baloka mama Anisha eza vraiment pasi ars basali ya ko négliger leki na bango wana quel que soit amelaka so pe biloko ndenge ni tant que aza makila na yo okoki ko négliger te mutaza musika na poto azotinda mbongo po bo traiter ye bino bozwa mbongo abosaka nango ozozwa mbongo wala bokabula ngo yo na mwasi okalo ozobenda bonheur na kati ya vie nao tozobenda bonheur na kati ya foyer na yo non ozolia mbongo masumu
mbongo mpo asalisa moto maladi ozolia eza mabe famille wana baza mabe balingi ata moke te. Mais soki atiki bango mama na bango aza na kati mpe mpe soki akontinue koyede bango vi na ye ezalaka bongo eloko batamuki baza bongo osunga ye amoni yo mabe otika ye amoni yo mabe donc eloko osala eza kaka kotika famille wana koyina famille wana te ke oyina bango mais kozala susu pembeni na bango te tata oloba déjà ke aza susu pembeni na bango te ezaloba neti otindeka sa non ya tala yaya koloba bongo te ntango oloba déjà bongo singa famille beni na mekatana te baka bandeko babétise po bazosala ya mabe basala bango mabe déjà mutu directement non babomie te bakati mpe maboko te moyibi kuta oyiba yo osala epelo te donc yo c'est normal pa mama wana azosouffrir kuna na poto ya mpona koluka mbongo na mpasi azotinda mpo bino bolandela mwana wana to mpo ede bino bosala mbongo ya babétise yo noko soki mpe nani ozwaka mbongo liaka na mwasi na yo ozomona yango eza bétise ou bétise pa baza bandeko na ye ye noko wana ye yaya na bango wana aza yaya na ye ye moko nini mare ndenge akenda ye poto bongo ayebi le pourquoi atikaki bandeko na ye ayebi le pourquoi ye mo ayaki kini ti ntango aye kini atali eta ndeko na ye amoni eza bien te azongi poto pourquoi atina esu mbongo ti mpo balandela baswe na ye so ezalaki bandeko nete oui so ezalaki bandeko nete alinga atina esu mbongo mpo ta maniere akotina mbongo tuka liboso amoni basaleli ntango ayeki na moni basaleli oyo te matindi apesi su mbongo tolobani mpola nini eya makila na ye makila mutu banéglige yango te soti singa famille ona eseki osinga famille bena mekatana te mama place ozali babandeko na yo olimbisa bango ata mabe eza ndenge na famille ata mabe eza ndenge nini et puis mama Anisha paza mutema potala kaka bandaki bo jeunesse tenyo wana lekisi na supporter bango mais pas si wana na peso bozo comprendre pas si wana bandeko ne wana bandeko mama moni yo peso zala kina kini ozaki ka lokon ndeko na utokufa bayengaki pe ka ba traiter yo bongo so bazo so écart peut-être parce que bazo mona ke oza na poto baza plus avantage kuna otinda mbongo balingi yo ata mukete na vie faut ozara clair mukalingi yo alingo art bazo sala la kisi directement ke balinga ndeko na balingaka ndeko na bango parce balingaka ndeko bango tenge baseli da mabe balingaka bango balingaki babatela o azalaki avant kufa balingaki balala mais o azalaki avant kufa surtout landeli mama mbongo na passe azotinda bio bozo mbongo azolia bonekisha autaki angola o asala na angola kuna mamba biso to yebia no babuka katake ndala nzete o asala na angola kuna oyo komisaki mutu to yebite o asala na angola kuna oyo bebisaki mutu to yebia mote boso akoteni ndawanga mama batuta bimine le bonso marita pamba botikena mtima malamu na yaza nango onde ona sele na ngula kuna toyebite tiake ko akezo ba mabaya ba toyebite misu pezara muto sele no mabene manino mabene o pezo salaki oye na ki bat ba lembi o deja tant pas kenda ko yiba est-ce que bande one ba yebaki te akenda ko yiba te akinde zaka mutu a coach mo pamna ko ta moi eloko kwa nini ouais Christine Kisoka pardon rappelez ngana nkombo ya mama oya mama Anisha mama Anisha place ozali nayoki pasi oyo yoki na mitie na place no soki un jour nga pe nazalaki lokola yo nayebi te soki nalingaki naloba nini mais yo kutoboti courage au partager les solo malgré esali une année mais olobeli yango biso po biso lelo tosala nini toloba ndeko mobali na koyebi biso likamoko ntango olobi kesinga famille ebendana mikata na kate oui woni eza mpona biso babantu ndenge olobi ebendana ekatanaka te ye pasala nini abendana me akati na ye te zela nasilisa pourquoi omoni eloko biso bacongolais plus biso baafricain babantu tokoma kokomisa bandeko na biso bamama na biso bagrande sœur na biso bayaya na biso baoncle na biso oyo bazwaka mwa courage bake na mboka lopoto kuna nde balobaka na poto tokoma kokomisa bango ndire baesclave na biso banyoka mangano toza na Congo elanga kuta ozwi mwa jaquette ezanga malili te malili siko oya bango eza ya glace moni mai ya libango eutaka na kati ya glace malili wana ndenge ekangaka maboko oya yoka musala salaka oyebi yango te ngana koloba nini naoki mabe na ndeko ya mobalo aza na kini awa oyo azalaki lokwa neti grand frère azotala bandeko na bango oui bien sûr mo lobi ke ndeko mobala akendaki mboka Angola makambo asalaki toyebi te yo moko lisusu lobi lisusu eza makila yo yebi ndenge yo za wana un jour lelo siko yo komi liboma ndeko no aza pembeni par exemple mama za wana aza ndeko ko comparer na ngati po mambolo be sepesa ngate malam
bandeko bo comprendre déjà ndenge yo za wana ndeko no ya mwasi to ndeko no ya mobali ayebi ke ndeko na nga ya mobali aza na problème ya motu nazwaka moi quelque chose batelema ezali soki pe ezalaki ye azalaki na eta wana c'est que ba misusu na bakoka pe kotika ye mais eza chose na comprendre bien eza yete peut-être eza mwasi wana babala ki wana nde mtu ayeko panza famille ba soki olingaka bandeko na yo quelque chose olingi mwasi yango nde jamais mwasi alibana koyoka bolela bandeko na yo jamais yoka mama Sarah balobi que l'homme est le maître de la maison à part avant mwasi ezaka toujours nani mobali yo mwasi oyo kokuta ngana libota na nga par exemple ngana za mobali nde nazabo ngana bali yo na mbongo mwasi alandaka toujours lokolo o mobali alakisaka ye soki mwasi amoni ke lokolo mobali ezosa neti tenga meza bien te mwasi akoki koide mais mwasi akoki koimposer mobali te ke papa ndenge eza bokosunga mama na ote kosunga ndeko na ote kosala boite wana aza susu mobali te seke nde mobali alalaka mwasi azalaka likolo na ye po mobali azalaka toujours likolo mwasi azalaka na se tozala te mama te na ozelo sisa te po wana yokomi kodeborde oh mais ngana comprendre asali mabe okoma na point ndeko no oyebi aza na problème ya mutu ake asali erreur mbeba tolobango bien asali mbeba epai ya bavoisin eke bavoisin wana pe yebaki te aza na problème ya mutu babeti comme oyebi yo oyebi ndeko no aza na problème carrément okoya olobi te okati nanu bitumba oyo aza ndeko na biso aza moyibi te aza na problème ya mutu biso tozaka na biso baleta te na Congo tokoma mutu nyonso akoma leta akoma kopesa mitindi na ye ndenge nyonso alingi baza na droit pe ya kobete te carrément soki azalaki ndeko oyo azalaki na souci ya ndeko na ye alingaki apporter bango plainte malgré ndeko na bango akotaki par réfraction tozalaka pe mayele toyebaka mwa mibeko akomwango akotaki par réfraction pe azwaki eloko ezalaki ya ye te comme azwaki eloko ya ye te aza na problème ya motu falaki basala nini balandela yango mais kobeta na point lokolo ezwa problème ti lelo mema ndeko tina liwa yoka famille oyo babetaki bamema na hôpital zela te po ndeko mobali responsable oyo ye amemaki na hôpital te afomolaki ndoki oyo aza nango mpona nga conseil nakoki kopesa mama avant obendana linga nanu o rendre justice na ndeko no ya mobali po ndeko no ya mobali olingaki ye aza makila na yo kolinga te makila na ye mama so tindaka na justice amemie pe ka toujours na pasi omemie na pasi na memie na pasi te mpona nga kilipika mtoluka bimisa mbongo ti akende na justice famille oyo ebetaki ye bakanga bango voir pe na grand frère na ye po azolia mbongo grand frère na ye so amemie na justice même donc omotika ye pe ka mtosa exemple musika te mama ngande na permettre ngana balobi mama na ngai meshe ngoya meme bango likolo yake la première dame na kati ya Brazzaville ya meme bango likolo madame Stine moi sa photo solo mama wapasa Angèle mama na biso Angèle mona lemba ya solo diela babiye pona na boaka ye mutu asuka po bango bana bakolo mabele bakolo Belgique mama Zizel yoka mwasi ya pembe babi émission lelo yo na yo kaka c'est mec qui dans la bonne vie lelo yo na yo kaka donc ba gros bisous mon boss merci beaucoup beau s'abonner belé ba conseil na bino pe sala ka biso bien bon on a toujours émission recherche na kata Facebook ndenge toujours na lobake Tania Weloli ba conseil numéro yango wana ya boss na biso mo ko sala bien ba conseil na biso pe pour na maman na biso pour la maman na biso vraiment et ko sala vraiment bien maman na biso Anisha vraiment place pose ali to pesi yo ba mbote courage toujours bon nzambe toujours na kata mutema na lingi bino mingi merci Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo